Mami Tibola. Oui. Mami Tibola nakuta na boite na Congo. Natika omone na Congo te, mais na utai koya poto na 2018. Donc na komi awa na 10 mois. Na sala na Mami Tibola relation na Facebook. Posa relation na Facebook, tuandi ko komana ozanani tenga na za congolaise, ngapi na za congolais. Na za mwana komi na kalamu na yolo. A expliquer nga ete yo vando apinga na vanda na lingwala, tuandi ko sola na Mami Tibola. To kote masolo ti to ko koma na pari ya masolo ya bolingo. Tant to komi na pari ya masolo ya bolingo na Mami Tibola, ko sala ke na ko zwa décision ke bon fona pala Mami Tibola. Na ye ko sangisa famille nga na Congo na bengi famille nga ezana fi moko aza boye kombo na Mami Tibola vanda ka lingwala aza boye nazo tinda ye pa na bino bomo na ye soki ki bomoni ki aza ndenge oyo ngana linga mwasi azala comme ça osali boye bisi ngai nazo tinda mbongo po ki na bala mwana mwasi wana na zui adresse ya ndako na biso na pesi Mami Tibola na pesi papa lek na ngai numéro ya telefone babenga na Mami Tibola ke na ndako na biso akomi na ndako na biso bayambiye bayambi ni bayambaka mutu na bengi petit sœur moko kombo na Mifi aketi place Mami Tibola Mifi aketi place Mami Tibola abandai ko futela na lingwala bakutani na ndako na ye bandi ko sola na Mifi ba mesel quand même na famille mais avant Mami Tibola ba mesana na famille na ngai eloko liboso amema petit sœur na ngana bandal na église wana ya asika pa pasteur mukuna. OK. Donc na petit sœur na kuna petit sœur monika akei ndenge ba yazo sura na bato na asika. Atune est-ce que yoza ozanani a na église habité mukolo église mukuna asa comme na mizi yende mutu akendaka na ina bandali ezaka stade dimanche moko boye bakendaka na bandali kuna petit sœur ayebisi abi boya mbayo byo bondeni yote mukuna aza noko na ngai yango moni ki lokwa biso tozala noko na ye yango moni ki toyebali tro na église awa yango zomona ke bato bazoyamba ngai mingi awa na kati église awa j'espère yango moni ki nayebali mingi na église awa parce que mukuna aza noko na ngai petit sœur ayobenga nga na telefone ntango bakabwana ote mwasi wana touti kuna na bandal na église ya aseka ya mukuna alobi ki mukuna aza noko na ngabi ok eza problème te ye moko na mnoko wa mwasi tolo bako te mukuna moto aza responsable na ya bango ya famille na bango nyonso na Kinshasa eza mukuna depuis nalingana na mwasi ti makambo zokende ti ekoma tina na ndenge ya libala jamais noko wana mukuna atikala ta kopasipe na libala wana ndenge bakende kotika mbongo mukuna azala te donc makambo nyonso tu mukuna azala te jour mona ngai nazalaki ngai ntango na tini mbongo libala ngai nazalaki place na Congo te ngai nazalaki aza petit frère na ngai kombo na Hervé ne mutu akende kopresente ngai lokola mobali ekosala ke naye kotinda mbongo ya libala mbongo ya liboso natindaki latino ntango na yaki ya mwana na famille naye kotinda $500 epa pasteur na ngai moko kombo na ye Dr José Ibono natindi $500 ngai abizwa mbongo wana eza 500 yozwa $100 pesa papa leki na ngai $400 bazwa $200 eza mpona transport na bango ya kokende kozwa ka enveloppe bazwa $200 batia na enveloppe bakende kozwa nini facture na famille ya Mami Tibola. OK. Pasteur nanga pasaleka ndenge wana ye azwi $100 apesi papa leki na ngai wana $400 bati $200 na enveloppe bakie kozwa facture ntango baye na facture ti kosala do après 3 semaines
$3000 na kotinda mbongo wana papa leki na ngai mwana tanga komona zate parce que mbo makambo na zomona comme ce que zama ko ndena politique na kotinda mbongo papa leki na ngai akena agence oyo ria je crois à cause na facture makambo tu ake kozwa $3000 ayekosangisa bapapa groupe na ngai bapapa leki bayekosomba biloko ya libala ndenge bakendaki kotika na famille ya mami tibola na Limete adresse yango Limete place bakendaki parce que nga naza na Congo te nga naza koto nayebi adresse te bakei kotika mbongo ya libala après soki 2 semaines bayekosala fete otomona na tindeli yo foto wana bake kosala fete wana bakenda kosala fete wana na ka je crois soki ka kokolo epai ya docteur moko bo oyo azwaki comme pare na biso ntango amemi famille na nga na ka kokolo bafami kutu bakamoke me mwana mwasi oyo aza ndenge nini abengi biso ayebi biso ki fete ya kutima oyo akosala ngo na terrasse moko boye na Lingwala mais ce que comme échanger comme ça ka kokolo ndenge nini ayeko ma famille na nga na ka kokolo bakosala fete wana kuna na ka kokolo ndenge elekanaki amemi famille na nga na ka kokolo bakosala fete kuna na ka kokolo kuna
moto na bengi soki azalaka wapi soki ezalaka baje na ye ndenge bajina asalaka ndenge ayokana soki na bato ya hotel moko boye na yebi te na ntongo na ye kobenga ye boni olamuki bien makambo eza ndeni o te na mito nde eza boye na oprépare mpo kie nakende aéroport kozwa avion mpo oke toya na biro ki pas de problème na tuni eske wak bato kozala na bango nanu o bozo voyage na bango o te moto aza na chambre na ye moyen odendi onga bi te laksana ata moto moko o bozoya na ye awa namonaki te bato oyo azoya na bango eza baoyo nauti koswana moto moko o te na mito mo eza te moyen na dérange bango eza te na bi oke pas de problème nakati telefone wana ezalaki ba 7 heures après ekokoma moko na ekokalke nga bisiko na mito ekozalaka ekomi ba 10 heures na bengi rabie yandeni eske bolongo wabi te na mito naza na nzela tozokende deja nini aéroport na pas de problème nabo avant ntango okoma na aéroport avant bolongwa meme ntango bokota mpo na nini na sa datate wana ata foto moko otindela ngai nazalaki na numero ya petit se na ye oyo bilunda wana oloba oyo asalaki miso pa fesa wana nazalaki na numero na ye bilunda wana mpe na meki obenga ye telefone ezosone azoyamba te ezosone azoyamba te on dirait s'il te plaît on dirait je na ye ezwaka mingi eza ye na leki na ye wana ya mwasa na bilunda wana donc bazwaka mingi je bango mibale ye na leki na sadi leki na ye wana azokwa gode na ye saki ame na ye makambo na ye bele moto ayebi yango eza leki na ye wana ekokoma 10 heures nabengi ote nazala nzela na oke aéroport 10 heures titi okoma 11 heures nabenga nano amatatana banda 11 heures na bino banda kobenga motu telefone ezosone donc moi écoute nake molete banda kobenga banda 10 heures ti ekomi soki 20 heures ngala bo motu oyo azoya États-Unis depuis na nda obenga ye depuis 11 heures tisiko tokomi 20 heures telefone na ye ezosone kaka au juste eza nini parce que so moto amati avion telefone na ye kotila jamais koleka su te telefone na mwana mwasi ezoleka mpona nini wande asalige soki azalaki wapi nazobenga na telefone azoyamba te nazobenga ye azoyamba te ekokoma 20 heures naye kobenga ye na telefone ntango na kobenga na telefone wana aye koyamba ngabi mais yo qu'est-ce qui se passe écoute na bengaki wana aza na mosala yo qu'est-ce qui se passe que depuis olobaki ozo États-Unis depuis na nde obenga yo telefone ezosone ozoyamba te mpona nini ote naza awa na Brazzaville awa ndenge eza boye batieli nga droge na saki na ngai moye na voyage na ya kuna eza te bakangi nga na Brazzaville nayebisi my god bakangi yo na droge nga nayebisi nga bi yo oza kaka si place taviki oza mwana mwasi moko oza na lokuta moko osakana te do oza mabe ya kosakana te yo kotuna ye yo bakangi yo na droge sikoyo ozosokola na telefone ndenge nini parce que bakangi yo na drogue jamais okozala na telefone jamais okozala libanda na prison so babengi telefone na kune il fallait moto osu na yamba mais sikoyo yo mozoyamba telefone oza na prison te ndenge nini ote balobi kifo basalanga bateste badrogue basala contrôle bona makambo ebele donc alo makambo ebele nabo sikoyo okosala nini ote baote obenga noko na nga mokuna ye nde moto azoya koliberenga awa na Brazzaville c'est vrai babengi mokuna nde moto azoya kolibera na Brazzaville bakimisinga kutu na koropre bato moko boye mokuna tindi mongo moko
sala pona fina ngao na obule le musoko ina poto ngado muso tena trouble ndi apatia wana na kata relation ya ngana mwana mwasona na benga ga sute na blokaye na do partout ya ba Facebook ba messenger OK liba ala za loko OS na fi ko pa pa ba kete mwana mwasona abale na bala mamiti bula atika jamais atako publier photo moko na Facebook na moko to likila na même na famille na nga ba oba nyos baza ba mina ye ezana mutu ba beka ko na telefone me Freddy mais ni mwasi yo bali to zo mona na page Facebook na ata photo moko ta publier et ata moko de prendre ni ah oui donc t'es pas famille na bana raison na ko benga bi mami obi depuis na balo tilelo ata photo moko publier ote ah na ko pote Facebook na ngami ko na ko pote ndure sa bientôt flash sur Facebook ndenge azana 4 Facebook azana 4 Facebook. Merci beaucoup. Parce que moi si oyo yebisinga ki mukuna zalaka noko na ye lelo oyo komi na réseaux sociaux na mondo tiki mukuna nde mobile abimana ye abimi pina leki na ye yango na bengi ba matata na ki ngai na za obosenga na ngazaki mwasi wana ifo famille na ye bazongisa mbongo na ngai ya libala o na balaki ye parce que eti azotambola mabe na lokuta na munoko na maka mabe na munoko besoin na zaki azongisa mbongo na ngai ya libala mbongo na ngai bazongisa mbongo na ngai oyo na balaki parce que na moni leki na ye leki na émission vesa a même ba photo oyo mobile na ye akala balaka ye mais ba photo oyo nga na utako bala esiko na yingelo baboye bande ko nga ba congolais ma frère ba sœur ba yaya ba lek ba kulutu en tout cas oyo ekomelinga to pe koelingai donc ezaki nazalaki vraiment vigilante bana basi oyo to kolinga na ba Facebook musu moni mwana mwasi na Facebook olingi ki musu azoli la histoire moko boye oyo ezaki ya lokuta vraiment comme si mwasi oyo musu sona sie musu ako se comporter bien soka eza bongo te ngai makambo ya évêque mukuna ngai naza kuna te donc soki aza mobali na ye ngai naza kuna te ngai loko na akobela kaki mwana mwasi wana famille na ye bazongisa mbongo na ngai oyo nabalaki ye nasala yango te soki nasala yango parce que ye ayebisaki mukuna aza noko na ye mais lelo oyo ekomiki mukuna akomi nde mobali na ye donc soki na kosala yango ezaki aza mwana mwasi moko oyo otambola mabe mbongo na ngai bazongisa yango makambo na bango ezanga na politique ngala na kate nga bezonga yaki mbongo na ngai ya pasi kuna oluka na poto awa bazongisa mbongo na ngai ndi eloko na koyebisa bato nyonso mokili bayebaki mwana mwasi wana aza mwana mwasi aza serieux te aza moto ya lokuta ebele aza moto ya lokuta